Angouyema ezali na République démocratique du Congo. Je pense que beaucoup mon événement. Plein de personnes ici devant les palais du peuple. Le loba député a déposé motion et pas le bureau Assemblée nationale et quoi parce que dans quelques poussières de minutes, peut-être peu majorité qui basculer. Peuple la biso tozali na République démocratique du Congo, liboso a palais du peuple et pas le peuple yé moi mingi na mokolo alelo. Je pense que beaucoup mon population ezali et la police et pas le assumer protection en palais du peuple. Ça mouvement debout congolais, tu es soutenir les députés. Dans le cas de Kanisi à Koko, il y a bureau et Janine Mabunda. Ouazali présidente Nabango. Lelo yotoye awa pona buzoba Mabunda salaki. Yebande konangai butu ate umeli suka tongo kotana. Lelo kindoki ya Mabunda emonani awa. Mabunda achaki musapina na moto akozika lelo. Toye awa tozela Mabunda ayeba ndenge nini azi Congo oya biso ya bakoko na biso ekoma Congo ya ba étranger ya ba Rwandais na ba Burundais. Bien bandeko tozali liboso ya palais du peuple et pas wapi peuple congolais lelo aye moi mingi pour la destitution il y a bureau et assemblée nationale et puis lobby dimanche le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi ya Koloba déjà à 14h30 Angouyema ezali na République démocratique du Congo. Je pense que beaucoup mon événement. Plein de personnes ici devant les palais du peuple. Le loba député a déposé motion et pas le bureau Assemblée nationale et quoi parce que dans quelques poussières de minutes, peut-être peu majorité qui basculer. Peuple la nabiso tozali na République démocratique du Congo, liboso a palais du peuple et pas le peuple yé moi mingi na mokolo alelo. Je pense que beaucoup mon population ezali et la police et pas le assumer protection en palais du peuple. Donc, lobby président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi à Koloba, à 14h30, Angouyema est déjà dans la ville province à Kinshasa. Qu'est-ce que le président de la République, il va dire demain à 14h30, le peuple congolais, à Sozela Mokonjambo, Kabatumusu lobby, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, à quoi il s'habille l'Assemblée nationale, à des missions, il y a gouvernement, il y a premier ministre Sylvestre Ilunkamba, Bokabwani entre FCC Nakash, donc le président de la République, Fachi Aloba, lobby à 14h30. Tozali liboso palais du peuple. Peuple yé le loko soutenir les députés nationaux. Oyo bazoya déjà na mémo pour être bureau et assemblée nationale les autres tambola bien té et quoi. Tokozwa ba réaction ya bandeko moko lelo na kat na oyo esika. Boyo osani nya lelo. Mabunda kende na Kabila. Hein? Mabunda na Kabila bakende. Le peuple congolais ni peuple congolais a très bien kende na Kabila na Mabunda na Bashadari babomi mboko pendant 18 ans. Congolais ni a évité. Babomi ba congolais pendant 18 ans. Babomi ba société, babomi ba entreprise. To ba piller mboko ba kebomba mbongo na Rwanda, na Uganda, na Kampala, belé ba papa na mukuse bakende na Malembe. Na Malembe bakende na Malembe. Merci. Ndegombote. Bonjour mon frère. Et comme ici, non? En tout cas, tu es accompagner les députés Banamboka ou comprendre que non, il est un peuple congolais, il faut se retrouver ici. C'est pour cela nous, en tant que rassemblement des démocrates, tu sais que nous sommes réunis comme un seul homme pour accompagner nos députés au déposer pétition contre bureau ya Janine Mabunda Ouezali pour servir l'homme de Kingakati qui est M. Joseph Kabila. Tolobi non na bureau ya Janine Mabunda il faut ekweya mokola lelo. C'est pour cela bomoni foulu ya batu o nyonso nakati esika o. Le président de la République a roloba lobi na 14h30. Yozo c'est la président Lobani. Na roloba na mukuse je ne suis pas le prophète. Mais tout ce que Obisoto Koiko n'est pas président de la République. Asala eloko oeko iko sepesa peuple congolais aloba makambu oeko za un avantage ya peuple congolais parce que tolembi na système ya Kabila na mboka o. Merci. Lobby à 14h30 le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi ya Koloba peuple a kozela Fachi aloba lobby Fachi lobby ya Koloba nini peuple a kozela. Voilà Gabin.
ezali. Comment il bino liboso pa di peuple boyo osania. Biso toza mouvement debout congolais, toye ko soutenir ba député na ndenge bazuli kanisia kokwisa bureau ya Janine Mabunda. Wa azali présidente na bango. Le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi a roloba lobi na 15h30, na 14h30 pardon, boko zela lobani. Bon, oyo eteli mokonzi ya mboka toza na posa ya bokabwani ya FCC Cash parce que toyebi ete libala wana nde nyokoli peuple congolais. Donc yango nde biso peuple congolais toza derrière ko soutenir président de la République ayeba na kokata libala wana. Merci. Peuple o lukani lelo. Ndeko na ngai. En tout cas, na peso merci mingi d'abord. Oyo okobimisa po bomangai. Ke balobi ekoboma route. Mbelo okobima bomangai. Ndeko na ngai place oyo ezali parler oyo babengo parler du peuple. Mabunda nande kone Kabila. Nantamba mwamba ba étranger wana. Ba bimisaki président Kabunda na parlement. Oyo totindaki peuple atindaki na kati ya parlement. Po alobela biso. Mabunda abimisaki président Kabunda na moment de confinement. Ba melaka ba champagne. Ba fetaka. Tolobaka eloko te. Mabunda eloko alonaki lelo azwi yango. Mabunda na Kabila na dio na bango nyonso ba étranger. Ba yimba zo Congo en otage. Congo ezali pamba te lelo ba pesio Congo ya ngai na yo. Congo ezali ya Kabila na Mabunda te. Lelo yo toye awa pona buzoba Mabunda salaki. Yebande konangai butu ate eumeli suka tongo kotana. Lelo kindoki ya Mabunda emonani awa. Mabunda achaki musapi na moto akosika lelo. Toye awa tozela Mabunda ayeba ndenge nini azwi Congo oyo ya biso ya bakoko na biso ekoma Congo ya ba étranger ya ba Rwandais na ba Burundais. Toye ko revendiquer ba droit na biso awa. To boyi biwo ya Mabunda. Po biwo Mabunda pendant tout ce temps awa. Mabunda atikani ko voter loin mon côté, où est la faveur ya peuple. Merci mon amboka mbote. Merci papa, mbote papa journaliste. Comment on a Didier Amba. Didier Amba mokonza mboka koloba lobi na 14h30, boko zela facha lobani ni lobi. En tout cas, merci papa journaliste. Ngapo nanga tozali kozela président de la République à lobalobi na 14h. Mais na yebi na intelligence au président Félix Azanango, biso nyonso nanga na yo toyebi déjà nenga ko beta bateau maeko kabwana. Mais son abimisi matière na minute oyo au président kolobalobi na yebi ke bateau FCC ba ndokatsa déjà na Brazza. Mais moi ba katisa te. Naza ko senga na bango bazala na kimia ba garder silence na bango. Nanga na bango lobi liboso télévision tozela oyo président Koloba oyo bango balonaki yango bakobuka to vivre na Kabila na mboko papa journaliste pendant 18 ans biso to bana ba soda faut eba ndenge to souffrir Kabila pendant 18 ans soki ya solo azalaki mwana mboka falaki tango koti abana na kotala intérêt ya peuple sima ya peuple atala ba soda ye Kabila zolala na ndako avimbisi mandefu mais soda azo simba munduki azolala libanda na malili soda azo vivre médiocre vraiment ça passe yango na lingina signaler na Joseph Kabila na batu na yo ba député oyo pesi mbongo parce que un Kabila yaka na bikumba webi bikumba te papa ba sabato ya mbula na bifulushi na mutu melelo Kabila zobi na basilie na mandefu na suki melelo Kabila zobi ma grand patron koleka ba vrai congolais o yakuta ezamawa yango naza ko bisa papa Kabila yo ndongo zalia na 18 ans yo yaka o yeko bomaka rebelle Kabila pas des ingénieurs, pas des ingénieurs. Nous sommes en démocratie, pas de... Merci n'a retiré parole wala pardon. Na yeko bisa monsieur Joseph Kabila Kabang au salaki oya yo temps pendant 18 ans. Place oyo suki tika président Félix asala musala akene parce que soko zaki muto oyo yaki pona intérêt ya mboka. Fallait que au travailler pour le peuple congolais, au travailler pour les fonctionnaires de l'État et surtout nazo beta c'était pour les militaires. Papa tant tika papa tant nazo beta c'était nazo beta c'était naza mwana soda. Yebi passe ba militaire bazomona yango nazo senga na Joseph Kabila soki ya solo yo Kabila aujourd'hui n'est plus dans les institutions. Papa Kabila za na kati ya ba institution parce que ye kabose afandi na mopanzi Janine Mabunda makangu na ye yenda zo diriger assemblée nationale na tambo mwamba koko na bongo c'est-à-dire Kabila za mopanzi mais batu na ye basa toujours ko manipuler Félix Tshisekedi yango lobby basa na télévision ba mona fimbo mukolo. Bonne fête.
fête année oyo to fête on Kabila Fachi alobaki 2020 et ça année d'action yango action emonaki amonaki Fachi azali pété okulukaki okosilisa na Kabila okosilisa très bien ça partager à liboso à parler du peuple a koloba peuple a kopesa biyano lobby na 14h30 Fachi Beto a koloba liboso à peuple congolais lelo bandeko baye liboso à parler du peuple pour na ba déstabiliser bureau et assemblée nationale et pas wapi ba ko accompagner ba député donc toto zela mokonza mboka aloba lobi na 14h30 ba vie za partager tokei na ngambo mosusu